Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi Gene tolobe la vie Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Papi Gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gene, Nazara moninga na yote, Papi Gene. Nazara moninga na yote, Papi Gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que Nazara moninga na yote? Est-ce que Nazara moninga na yote? Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie de. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Solas Kantus Papi Gene Moniango, José de Londres Sida Bilele, Nazalaka moninga na yote, Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te dit. Bayuma, on a 1 euro na poche. Pour bêta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na bisote. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. N'a pas si beauté partout, vous disposez à Kabatan, qu'on a vu ça dans tout le bel vie officiel. Vraiment, merci, na confiance, na bolingo bozaka na à travers Bandeko Yabino. Voilà, naza, je crois au moni, na gauche nangai ba mama mi balé. Tout cela, na ba maman, bon ba bango baza banani. Donc malé, puis vous allez comprendre. Maman Mbote. Mbote papa papi. Maman Mbote quoi. Mbote papa papi. Ok, voilà, boza malamu hein. Na bolunga nzambe. Ok. C'est présenté d'abord na yambi nani. Nga kombo nga Maman Sylvie, la servante de Dieu par la grâce de Dieu. Maman Sylvie. Bon, maman kuna comment nani? Ngai Maman Chantal. Maman Chantal. Ah, ok. Voilà, donc na bibi noto mekroso. Là, je crois que malobeza mimi par Maman Sylvie hein. Amen. Mais Maman Sylvie na yambi yoto mekano kosolo là, mekano ko ibsa batu yo zanani. Merci papa papi, ava to banda to ko senga libondi lepa ya papa. Pote nyonso esengeli to banda na lisunga molimo santa sunga biso to bondeli. Nzamba lola nzamba nguya nzamba bikamu akolo Yesu Kristo de Nazareth. Papa topesi yo merci na kosangisa biso lisusu pona ko lobela de la part na Jésus. Limbisa biso tozali dine te papa. Sokola biso na makila mwana Yesu Kristo tokoma peto. Molimo santo tomitiki na maboko na yo lata biso puissama. Seigneur Jésus Christ na tiki bandeko nyonso oyo bakolanda mission o na maboko na Jésus. Yo zala liboso biso na sima. Oyo nyonso ayo te papa, moto na yo etumba yango. Règne na yo et règne kati na mission o mususu règne te na komba Seigneur Jésus Christ de Nazareth o yazali pe akozala seko na seko. Amen. Amen. Voilà, Maman Sylvie, mais quand on connaît ce biso yo zanani. Et puis les soignants me met les biso lelo. Maman Sylvie aza la servante de Dieu par la grâce de Dieu. Lisolo na memeli bana nzambe na ye kati nesika oyo nzambe nde atindi ngai
mpona koluka bapate oyo bazali perdu. Nzambe atindi nga na kati na repentance, apesaki nga mokanda ya Genèse chapitre 19 ya 1 à 26. Lolenge atumbaki Sodome na Gomorrhe mpona mabe elekaki mingi kati na mokili oyo. Yango wana biti ya liboso oyo Nzambe atindi nga komema kolongola bana na Nzambe kati na mabe, kotalisa bango ete bokondi na likolo ezali kolongola na mabe mpona kolakisa biso nyonso bokondi na likolo. Ya mibale Nzambe atindi ngai mpona kobondela mpona bato baza na bapasi, bamaladi, bato balembi, bato bazangi kimia, kopesa bango kimia na kombo ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. esalamaki ndenge nini d'abord po ozwa message wana me kaka obetela biso liso lango ezalaki ndenge nini esamaki ndenge nini mpo oyo ozwa message mpo oya kobima lelo mpo olobela bato bakolanda biso? Merci. Nabotami lolenge bana nyonso babotamaka wana émission mosusu tokosala nde na koexplike lolenge nabotamaki. Nzambe abandaki kolobela ngai na basonge na bavision. Nzambe abandaki kolobela nga omona nazwi message naloti ndeti ndoto likambo moko boye likambo yango mpe esalami. Nakozwa message naloti ndoto likambo yango mpe ezosalama. Abandaki kolobela nga mingi na bavision. Ntango nayaki poto awa na 2010, na 2010 ntango naye poto, après ça naye kolala naye kozwa vision namoni Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alobi na ngai boye, alobi Sylvie, nazopesa yo mosala te mpo ozotambola mabe. Ngai Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nakamataki message wana mpe navandisaki yango na motema na nga. Nayebaki ke ntango nakozwa mokanda Yesu Masihi ayebisi nga aopesa nga mosala, donc nakozwa mosala na nga bien. Wana siko ezalaki makanisi na ngai. Après ça nayaki kokutana na papa moko na province bisika nazalaki, apesaki nga rendez-vous tokutana nga na ye. Ntango mpe na respectaki nakendaki rendez-vous wana, papa wana alobi na ngai boye, nazomona ya quelque chose na kati na yo, mais naza na eloko ya kopesa yo te, zwa Bible oyo. Papa wana apesaki ngai Bible na kilo ya madesu. Nga mpe nazwaki Bible wana. Papa moto mwindu? Aza moto mwindu. Aza mpe mosala Nzambe. Apesi ngai Bible na kilo ya madesu. Nakendaki mpe na Bible wana. Bible wana eza na ndako, natiki yango na ndako mbala nsima. Soki bato bakozala na posa bamona Bible wana, nakoya na Bible wana. Aye kopesa nga na kilo ya madesu, nalambi kilo ya madesu, naliaki kilo ya madesu, mais Bible nabombaki. Après toye kokoma na 2019 tokota 2020. Avant ba corona et banda nazalaka na projet un jour na banda kokende Chine na sala ba voyage à Chine. Na kolala boye na kozwa message na ke Chine na komi na kati ya Chine. Tango na komi na kati ya Chine mbala moko namoni ba magasin nyonso ya Chine eza kokangama. Na ke kokuta kaka magasin ya mapa. Yesu Masihi ayende lipa na bomoi. Na sosolaki te. Ntango toye kokota na 2020 naye kozwa sikoyo visitation ya mibale. Visitation ya mibale. Avant tokota na 2020 nazalaka na citation moko boye, naye komona mosala Nzambe moko na Congo nde kaka bateyaka na zwi mpe numero nazalaki prophète. Na bengi mpo na citation nazalaki nango. Ayebisi nga nazomona Bible na kati ya ndako na yo. Bon, nga namona kaka toza ba chrétien nde tozalaka na ba Bible. Natunaki epete bongo Bible ozomona moi pe natuna ezate mpona yebi ke c'est normal. Naza chrétien fo nazala na Bible. Après na 2020 ntango naye kozwa deuxième visitation, Seigneur Jésus-Christ ayaki pour la deuxième fois. Ndenge alobaki na ngai ke nazozwa mosala te mpo nazotambola mabe, nga nasosolaki te mosala nini oyo ye azoloba na ngai. Après ntango ayaki pour la deuxième fois nde ayaki elongo na Molimo Santo.
tozalaka déjà na molimo santo kati na biso mais molimo santo totufaka yango ntango tozotambola mabe ntango tozotambola mabe nde totufaka saint esprit mais ntango ayaki sikoyo na molimo santo sikoyo molimo wana nde yango sikoyo ntango nga nalali nabandi komona nazoteya bato soki nalamuki nayebisi mobali na ngai naza marie nalobi papa nazoyoka mposa na bando teya abi yo makambo nini oyo ozoloba ok nga siko soki nalali esprit nange ezoteya kaka nazalaki na kimia te esalaki nga mingi après ça nabandi kozwa bible nazalaki na bible mais na bible mpenza nafungola nabanda kopartager parole wana nasalelaki yango te nazwi bible nabandi kopartager parole nabandi siko koluka bato baede ngai ke basalaka ndenge nini nazwaki moto akoede nga te saint esprit abandi kosunga ngai après mokolo moko naye komona loboko moko eye kopesa ngai mikro epesi ngai mikro moko nabandi siko koyemba na eglize oyo nazalaki sikoyo papa alobi yo vandi noza nango ozoyemba nga nakanisi mikro wana bapesi nga mpona banda koyemba nga nabi mongongo nini nga naza nango na koyemba après ndeko moko soso aye kobenga nga alobi mama Sylvie namoni bapesi yo mikro mibale na moko nazalaki nango bapesaki nga moko ekomi ndeti misato chiffre 3 chiffre ya résurrection après ça naye kobanda classe ndeko na nga na asilisaki classe ya molimo spirituel ya physique boite. Ah bon? Oui, classe ya molimo. Ezalaka be? Ezalaka. Donc continue. Nyoso zo baka molimo. Makamba molimo. Na koti classe ya molimo. Wana ndenge ni? Sikoyo classe ya molimo ezalaki boye. Ndeko na ngai abandaki classe. Tanga bandi classe mbala moko yesko azozwa na message fallait ko bakita na nini na ba omoni bisika ba ténèbres place bakangaka bato bakende ko libérer bato siko ngata unayaki wana alobi nanga te yo koki kokota nanu te tokende ko libérer bato parce que yo nanu ki classe te ngana bité ngaka fona kota pena kende ko libérer bato abité yo kokota te mba moko vision wana e kokata na e abengi ngalobi tala message nazui fallait tokende ko libérer bato mais yo nazui biso lokola nanu koti classe te moi okende ko libérer bato ezate mba moko mukolo mususu na iko banda sko classe na bandi classe, première classe, deuxième classe, après troisième classe, tous allons qui étaient à côté les mains, tous allons deux personnes à servantes, au soso, tous allons à côté les mains, après tous allons qui pena ange. Parce que ange a présenté biso basali oyo baza basali moka minene na Congo, na ebité so na koikotanga ba kombo na bango. Bango bazalaki ya kovanda biso tozaki ya kotelema ange azo présenter biso basali wana bazaki basali misato eza pasteur Cotino Fernand ezalaki na papa Soni Kafuta ezalaki na papa Kiziamina bango misato bazalaki ya kovanda na ba biso siko tozalaki ya kotelema ange siko azo présenter bango wana siko nde tosilisaki classe ya spirituel ntango naye kosilisa classe na mission wana oyo bapesaki nga nzambe aye korekomande ngai na fungola groupe naye kofungola groupe tobandi kobondela na groupe wana après ça en tout cas nazalaki na kubanga nazalaki na kubanga makambo yango nayebi te na kobanda ndenge nini mais mingi nzamba bandiki ko enseigner nga makambo na ndenga molimo na ndenga physique boite na ndenga molimo abandaki ko lakisa ngai mukolo mususu tango na bandi ko travailler na komona loboko moko epesi nga mbote alobi nango zo travailler bien après ça na bandi komona bato babandi ko zuna nga ba message ndeko moko azalaki na mboka ya Tunisie azalaki na Tunisie aye kobenga nga lobi mama Sylvie nzambe nalalika mokie nayoki mongongo nzambe zoloba na ngai
que Sylvie aza servante na ngai wana esko bato mosusu nzambe bandi kolobela na banza lobela ngo 3 personnes nzambe bandi kotalisa bato mosusu na message oyo nazalaki na kende Chine na sala ba faire nanga mais nzambe atalelaki nga na Chine te atalelaki nga na musala na ye na bandi mama Chantal pe azwa message wana oya mapa mama Chantal azwango ngai nazalaki na mapa miba ebele mapa ebele nde mama Chantal ayaki kokompagne ngai mpona koede mpona kobongisa bamapa wana po ete yesu masi aza lipa na bomoi ezalaki deja nzela oyo nzambe abandaki kotalisa nga ke nakozala molobeli na ye après soki nabondeli mpona bato nabandi komona moto abengika mama nazalaki na maladi boye na biki nabandi kozwa siko makambo yango ekomi oserie sikoyo nabandi omona ekomi oserie après mokolo mosusu nzambe ayekoloba na nga alobi Sylvie nasali na yo alliance ndenge nasalaki na Abraham nasali na yo alliance alobi na nga oza Gédéon ngabi bongo Gédéon mpenza parce que naza mama nanga kufa tikaka nga mwana mokie eza makambo ebele penza oyo esengelaki mama nanga sala ngai penza azala na ngai ndenge ezala kaka mama na mwana nazwaki chance penza ba makambo ebele te ya betide milai nazwaki chance nango te nalobi Seigneur bongo pourquoi o permetaki mama nanga kufa penza pona no permetaki mama nanga kufa alobi ngai nayebaki yo muta ozalaki na libumu ya mama na yo malgré mama na yo akufa mais kaka lolenge ozali lolenge kaka okoservi ngai alobi na ngai mokili na ngai eza kati na molili mokili na ngai eza na pasi natindi yo kati na repentance oteya bato repentance bato babongola mitema oprépare bato mpona bokondi na likolo parce que nakoki kobondela mpona yo obiki yango wana te eza fina oyo eza ya motuya mkola suka tomona mobali na biso ya libala mission oyo nzambe atindi nga koprépare bato mpona bokonzi na likolo ata bato bakobika na bango ata bato baye ya maladi bazobika mais suka nango nayebisaka bato oyo ya motuya eza tokota lola nde mokolo moko na soki nano wana voilà alors nzambe atindi yo mpona oya kolakisa bato d'abord toloba bokonzi ya likolo amen après est-ce que na nzela na yo mpe badelivrance ezosalama bato bazobika en tout cas papa na nzela na ngai nayebisaki yo ntango nabandaki nazalaki na kobanga nazalaki na kobanga même eza na babisika mosusu nakendaki balingaki baboma ngai na miyebaki te likabo oyo naza nango me bato wana bamonaki deja nakendaki na eglize moko mpona kosambela ntango nakomi na eglize wana nanu nabandi siko makambo na ngai te bayambaki nge tanke mosala nzambe wana nga mpe nayebi nanu te ke naza na mission ntango bayambaki ngai bayebisi nga fona bando bondela mpona bata malade mais pour latanda fona banda na koyemba na chorale bapesaki nga polo wana biso nyonso fo tolata uniforme nzoka na polo wana batravaillaki polo wana awa na Paris na kotanga église wana te nasalaki 3 mois na pasi ya malade après nzambe ayekoyebisa nga nazwa polo wana nabwakango nabwakaki polo wana bato oyo deja ya mabe bayebaki wana nga nayebi nanu te mais ntango sikoyo nabandi makambo yango en tout cas batémoignage eza ebele batémoignage eza ebele oyo bato bazomona loboko ya nzambe bato bazobika mais eza kaka seno mpe kondima na yo parce que soki oza na kondima te oye ngai te moto nazobikisa moto azobikisa eza jésus christ de nazareth oyo apesi ngai mission nasala na mokili oyo ye nde moto azobikisa mais okobika seno kondima na yo mpe en plus ntango yo yepa mama Sylvie eloko ya liboso nga moko jésus avapesa nga misala alobi na nga nazopesa misala te mpo ozotambola mabe
abandaki na repentance mpa na ngai moko nde na 2021 ntango na bandi mission aye koyebisa ngai ezalaki mosala oyo ozosala te ezalaki mosala na ngai donc tolobaki mama Sylvie okutanaki na nkolo Yesu Masiya. Amen. Voilà. Alatisa yo mama Sylvie. Voilà. Merci. Voilà, donc mama Sylvie nde tolobi awa akutanaki na nkolo Yesu Masiya. Tokozongela yo Maman Chantal. Déjà, avant de tourner Maman Chantal, ma Sylvie n'est pas na yo sur vite fait kaka. Amen. Oyebi makambo yo na yambaka bamamo bayaka epananga moko aux États-Unis bakutana ba problème. Omoni batu baza ba problème ebele. Baza problème ebele spirituellement. Batu nyonso presque baza problème na ba famille, na misala, na environnement, na mais batu ba opesaka bino confiance mutabia te maman naza mosala nzambe na pesi confiance mais après ekomi abi lelo na moni ma Chantal na tout le monde quelqu'un mituna est-ce que réellement vous apenda motinda mi nzambe na bandeli ko tuna mutuna papa motuno tuninga soki ya solo naza motinda mi nzambe Bible lobi na Exode chapitre 20 verset 7 Nzamba zolo bala biso boye kotanga kakombo na ngai nzambe kati na lokuta te ngai nzambe na pesaka etumbu na moto nyonso oyo azotanga kombo na ngai na kati ya lokuta soki nazalaki motinda mi nzambe te nakoya te mpona koloba ba oyo bayebi nga bayebi Sylvie ndenga azalaki donc on a témoignage na yo bayebi ngai bayebi Sylvie ndenga azalaki lelo mpe ndenge nakomi boye bayebi mpe ndenge lelo nzambe abenginga apekisanga mpe babiloko nyonso Sylvie azalaki moto akitambala te lelo Sylvie akoma moto akitambala mpona nini nzambe apesaki ngai mpe baordre oyo aye nakoki kosala. Alors Maman Chantal, mikolo combien aux pembeni ya Maman Sylvie? Ça fait combien de temps on pose un peu na le kaka groupe efungwami nga namonaka Maman Sylvie na mateya ateyaka atiaka na chaîne na YouTube po aza ndeko mais sikoyo na koteya nayebelaki na koteya te nayebelaki ye ma Sylvie normal nayebelaki Silva nayebelaki na makambo mampata zelaki na période awa kaka ndenge alobi avant 3 ans groupe ezosala namoni na lini nakota boye mwasi moko azoteya makile pasuki nga abi o est-ce que nga nazomona ou bien nazomona te nga abi o nga nazomona eza ma Sylvie entre temps nayebi me nayebele na makambo koteya te loko te nini te nga abi me o nga nazomona eza ma Sylvie ti mutema l'air na landi mateya teyaki muteme pasuki nga pe bala moko nabi non fo nabenga ye nabenge nga abi ma Sylvie namoni mwasi moko awa na koti na YouTube ya leki azoteya est-ce eza yo abi nango oui ma Chantal ezanga ngabi depuis quand oyebi ke nga moko na kamwe mais tant que ezalaki mpe mateya etushaki mbala moko motema tofandi na mbala moko mpe asali groupe tokoti na groupe tobandi DDD groupe biso tobanda yango mais sikoyo batu balandaki Yesu bamonaki bikamwa yo olandi omoni nakoloba naza témoignage vivant ya beteza mpenza po l'air tobandi groupe bato bamonaki bikamwa liboso nanga mpe bazali mais balongwaki mpe nga natikalaki mpe natikali nazali nzambe asaleli ngai ebele ya nzela ya mama oyo. Ah bon? Talaka ndenge ozozwa nga boye na age oyo nga naza nango nzambe abalisi nga oui mpo nazoloba histoire vrai eza te ki o sentiment ka ndenge alobi na chapitre na exode oyo akoloba lokuta alakela mabe
nzambe abalisi nga na beteza kaka oyo na age oyo nga naza nango libala euti oleka a na vrai ale oyo nakanaki te nini te nzambe abalisi nga na nsima libala mpo na bala na mdege ezalaki mikakatano me nzambe te ke bamessage ebanda kobima okobala nga moto napesi yo libala wana na bapriere na bali na nsima kobala mikakatano ekomi message eye kobima tout malade il fallait constipation il fallait basala opération nake na hôpital il fallait esengaki opération non nayebisi mama nga abitalaka naza nango yango il fallait opération constipation moyen te alobi non toabana nzambe tobondela nzambe tobondeli nzambe kaka premier jour ya prière nazwaka réponse nanga obongi premier jour kaka l'air abondeli adéclaré nazwika mai na meli nalali na ntongo abenga nde eninga bino constipation tuka na comprendre te na 5 heures awa nazwi na message na ntongo mpe na mbala moko toilette deuxième jour nazwi deuxième message troisième na ndenge constipation ekei nazongi normal basalinga opération te douleur ya libumu esalaki pole nabengaki mpo na pasi déjà na banda koyoka nabengi nga abima Sylvie non nayoka pasi donc yo soki oyebisa bato ke soki numéro ezanzela malamu akolanda papa malamu à part constipation naye kobela motema douleur ekobanda pasi ya libele ntina kati ya motema toprie tellement douleur wana ezalaki ya makasi nabi nakende l'hôpital nakemona docteur nakomi kuna docteur apesi ngai bakesi ya estomac mama alobi na nga non komela ngo na mote tocontinue prière tokendaki veille tolali veille kaka na vabi bon tellement prière faut tokutana mpona simba place oyo ozoyoka pasi na veille wana tobondeli na ntongo nango asimbi ngai le tozongi na ndako tolali dimanche pasi esili te nde naza boye naza vili en tout cas biso nayebi biso batémoignage ezali mama Sylvie bato balanda biso okoyebisa bato nini soki moto aza na besoin par exemple ya contacte yo mpona baprière elekaka ndenge nini soki opesa mpe banumero ya contact bon baprière nzambe arekomandaki nga na mai po ete yesu masi aye nde mai na bomoi nzambe apesi nga ministère eza ministère bato bazobika partout lokola yesu aza mai soki nabondeli mpona moto nayebisi kaka zwa mai na yo moko nga nabeleli jésus na recommandation na ye parce que omoni ntango paul azobimisa milimo mabe jésus azobikisa bato bana seva mpe bakanisaki bango mpe bakende kobimisa milimo mabe efrapaki bango so toke na acte 19 à 11 efrapaki bango mpona kosala makambo fozala na mandat fozala na mission oyo nzambe atindi yo na bandima chantal fozala na mandat oyo nzambe atindi yo recommandé na bandima chantal nazwaka mpe baretour mais nazwaka baretour mais lokola nzambe moto atindi ngai nabangaka te mwana moko pesa message ya mwana ana na Cameroun oyo abikaki na maladi ya ndeke toza na ser mo na Cameroun ayebaki à travers a ser mosusu mpe bayebanaki na mama abikaki na diabète azalaki na Cameroun kuna abanda kokota mpe groupe prière na biso ti abanda koluka banzela nzambe alobi nokoya po tokoya na ndenge ayaki akatisi akomi azalaki na diabète aye kobika na diabète wana sikoyo ser wana azalaki na mwana banda obela maladi ya ndeke azalaki camarade na ye lere abengi alobi mama na ana mwana situation eza bien te bato balobi na wana ke na ye na hôpital mais na hôpital maladi ya ndeke baswaniaka yango te ti alobi mbonga naza na mama na nga topriaka na ye soki olingi nazopesa limero obenga ye mpo boprie na ye nde sikoyo ser wana mpe aya kobenga mama Sylvie lere abengi mama Sylvie apresente ka na ye nde babondeli mpona mwana na ti tozoloba boye chimene bamessage ni eza nango na bagroupe awa ndenge atindaka le babondeli mwana mpe ti toloba bo mwana maladi ya ndeke kenda
siko retour ezani ba retour baya koluka ye nde siko na ndenga mistake. Ah bon? Même nga moko libele o nazoloba tolo oyo l'air abengi ngai na tonga alobi ma Chantal olali ndenga bi nakomi bia retour ezongaki epa na ye eyaki mpa na nga sikoyo mpa na nga moi vandeza te ata bandoki bakokoyoka na bango nga nde nazoloba bakomprendre na bango ata babeti mpa na ngai ekokota te kodenda kaka ebimi. Donc moto aza problème nyonso asoki abengi yo okosambela mpo na ye. Bon oyo balembi baza na babisika ozokende kosambela ozozwa solution te bando bandi kosambela maladi ezosila te solution eza te. En tout cas soko oluki mama Sylvie ezanga te nga te moto nazobikisa Jésus Christ de Nazareth toza na batémoignage ebele soki ezalaki na Congo bele msusu mama Sylvie déjà baotombola ye mais talaka poto makamio selekaka na kipoto donc bato bazomona loboko ya Nzambe ezala bato baza na Congo bazala wapi selon kondima na yo na recommandation na Suisse donc toza na batémoignage ebele oyo. Alors pesa numéro mama Sylvie poto si sana biso pesa numéro ya téléphone pour ceux qui nous ont besoin de contacter ceux qui nous ont besoin par exemple azwa losambo abenga numéro nini? Bon numéro nangeza plus 33 6 52 21 97 69 na bandeli plus 33 6 52 21 97 69. Okay. Voilà. Alors, liloba soki eza nipoto sisa na biso. Liloba soki eza boye Yesu atindi ngai epai ya bato oyo balembi deja amonika komi na suka banda koluka azozwa solution te na pasi wana mais ntango ozoya pa mama Sylvie esengeli koya na kati na bosolo koya te obomaki moto ozwi bapasi na wana oliaki moto ya bato foleka na repentance pote ngai nazosalela oyo Nzambe atindi ngai fo banda na repentance nde ngai nakobondela boza na place mo bote bozokutana bon toza deja na sali Nzambe apesi biso sali tozwi sali ndeti bato oyo baza na Paris amonika lembi azwi badeception ebele soki abengi numéro ya mama Sylvie mpona kobondela mpenza mpona ye moko lokola ya Nzambe ape biso sali ekosenga malamu aya na sali nayebi te soki nakoki opesa adresse ya sali ubie soki abengi adresse ya sali mais umie babengi kaka napesi adresse ya sali mpona kokutana kobondela mpona bato ya malade bato baza na baproblème naza na paster moko na Congo asali 9 mois 9 ans balinga babimisie na ndako bolimbisi mbongo kofuta ndako eza te blocage ezalaki makasi moto oyo alakisaki nga abikaki azalaki na problème ya poche ya masuba ekitaka ye donc basengaki $200 mpo aleka na opération wana mpo basali baexamen mais bazalaki na mbongo te ntango abengi nga nabondelaki abikaki nde ye mutalakisaki paster wana nga nabondelaki mpona paster wana Nzambe aye kosala grâce paster wana aye komona nga nake kobimisa bisika azalaki na libulu amoni nga nalati robe ya pembe na 3 étoiles nabimisi ntango nabimisi ye après lobi na oye moko aloti bato babandaki kosala mabe abeti bango na ndoto alongi bango après une semaine paster wana azwi mosala azomema directeur ya banki na Congo donc nakoko tia video na ye omona message na ye oyoki donc ezala bapaster oyo bazomona ke makambo na bango ezomarche te Yesu oyo atindi ngai en tout cas atindi ngai mpona bato oyo balembi bato espoir esili bango. Voilà, en tout cas merci. Je crois que Yakoloba ebele ezali penza mais bokosona ma Sylvie numéro na ye yango wana oyo eza affiché benga ma Sylvie partout ozali benga ye
et au moins libongo na nzambe. Voilà. En tout cas, merci ma Sylvie. Nzambe a pambolo pa batela yo, surtout nzela o ezana ba mikakatano mo mingi. Donc nzamba batela yo, au téléma toujours la prière. Et voilà. En tout cas, merci Nabino Bandeko Bolandi Biso. Restez connectés. Donc numéro en wana soko contacter ma Sylvie. Voilà. Et aux amala muniki. D'ici là botika malam. Merci. Bye bye. Na nyonso en tout cas tozongisi matone pa nzambe ngai na mwasi na ngai mama Berenice tuka tozongisi matone pa nzambe na ndenge asaleli biso ya minene nzambe a restaurer santé ya mama Berenice en tout cas nzambe azwa lokumu na en tout cas remercier mingi nzambe ya mama Sylvie na mai oyo asaleli biso kati na ndako oyo voir meme ngai moko na makambo na nga mosala nazomonaka baporte ezofungwama par rapport na bapriere depuis ka tobandaki bapriere na ye mama Sylvie en tout cas nzambe akonte kosala ya minene abakisa lisusu ya koleka lisusu na oyo aza nango nzambe apambola ye apambola groupe mobimba ya Edesta epambwama na nkombo na Yesu tuka nzambe azwa lokumu na pesi bino nyonso bambote na nkombo na Yesu amen. Shalom, shalom, ba mama, ba papa, ba bilenge. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Pe na lingi bino mingi na kombo na Yesu. Ngai kombo na mama Bernadette, naza na mboka Angola. Ngai na mitungisa makimbu, mbambule bele po na maladi ya mutu etungisaki nga makasi penza. Na kokuta na mama Sylvie na expliquer ye ndenge mutu etungisaki nga ayepe kokotisa ngai na groupe ya Beteza ti abondelaki penza mpona ngai ntango abondeli mpona ngai ti lelo vraiment nzambe ya Beteza visitanga na nzela mosali na ye mama Sylvie esukaki mpe wana te naye kozwa maladi ya lokolo baye kobwakelanga mbasu oyo ya silanse wana ezovimbisa lokolo te mbala moko etungisaki nga makasi nazoluka solution nazozwa te na expliquer mama Sylvie lisusu ke likolo na nga oyo pase makasi abondelaki en tout cas mpona nga mpe nzambe asalaki mpe naye kobika na nzela mama Sylvie donki nabikaki en tout cas nzambe ya Beteza azosala so oza na problemi luka nzambe ya Beteza akosala mpe akomimonisa kati na biso yango kaka nazalaki na témoignage na pesi na kombo na Yesu Christ. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ngai ndeko na bino, sœur Mifi, naye kotatola monene ya nzambe ya mama Sylvie. Naza kokumisa nzambe oyo asaleli nga nzela ya mosali ne asali eza ebele. Nasi boyoka ba témoignage mosusu. Mais lelo na okende gauche droite te nazotatola monene na nzambe tangu nazalaki na mboka Tunisie na bandaki ko donc na Algérie bakanganga na sucre maladie ya sucre diabète wana tangu ebandaki nakenda na hôpital bapesanga bakisi bapesanga natikala komela yango te nabosa nango na mutuka na longwa pe Tunisie toyekoya etolongwa Algérie tokomi na Tunisie pe na négligaki na mela iso bakisi na mela pe bakisi te libose bandaki tension allez mko mususu kaka boye na lamuki boye libumu pasi wana kaka na diabète wana nzoto libumu pasi nazolela nayebisi mama Sylvie tosala prière mama Sylvie asali prière abina nazwa nazwi mai asambeli mai nazomela mai wana mususu nazosukola nango kaka nde na banda kosala ya yebaki teke nazaki pe na problème na libumu nalela libumu ekangama mopanzi yebeka akena na problème ya diabète ekoma na moma moko boye kande na banda omela bamai wana pasi ya libumu wana esila ndenge esila nga nayebeka ya diabète ezali omako tsene wayebisa maa Sylvie nde eza boye diabète na nga kusu na komi na poto na ozwa mikanda maa Sylvie omona azoseka lobi yo oza mwana nzambe
il faut oboyaka maladi wana. Mais tu continues ka ba prière chaque pourquoi tu bande ko sambela nazomela pe mai wana banda opesanga abanda osambela po nango nazomela kaka bongo ka bongo. Muko musu kaka tozaki na wana tokati mai tokoti Italie. Muko musu kaka na camp place tozalaki. Misapi ya makolo ezosala nga pasi na ba fièvre nazolela. Ndenge na banda kolela wana bamiminga na hôpital. Misapi pasi boya nini boya na bunga binde eza bona diabétique. Namela bakisi. Bakisi yango kutu pe esilaki na diabétique. Sikoyo basala nge examen boye diabète ezate. Banani yango bakomugangela ba docteur bakomugangela nga. Yoza no maladie te ozomi pesa maladie boye pona nini. Ngabi te nasa na diabète na maladie te oza maladie te bakomugangela nga. Na pamboli nzambe pondenga bikisi ngai na diabète. Ya maladie moko na banda pe ko boya ngo mais comme na moment mona comment on dit bango. Quand na ba prière ndeto saki na ma Sylvie na ba maiwa na ba asambela ki na banda ko mela. Nzamba bikisi nga. Bota ba kisio na banda ko mela yango. Ya diabète. Nzambo makambo minene asayelinga makambo minene abikisinga. Yango na ko tatula monena mama Sylvie ndeko na ngai ya mwasi to ya mobali. Soki ozana ba problème talela nzambe. Nzambe ndaza solution na nyonso. Nzambe nda changer la situation nyonso. Nzamba mama Sylvia za nzamba tiko tak. Na témoigner kaka oyo. Mena moni ebele pona nzambe wana. Tikete nzambe apambola bino lokumu kembo pe masanjoli ezongi pai na ye na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nakotiki nzambe oyo kwiti uzama la mponanga bolamu elekebele bien-aimé dans le Seigneur nazali ko témoigner grâce à nzambe oyo nazui à travers la servante Mama Sylvie. Vraiment esalaki nga pena esengo ya kokutana na la servante de Dieu. Moi je suis un pasteur de l'église. Natambola pe na kobanga nzambe. Kasi nyonso na bango kosala na vie na ngai bango kosimba te. Mais natana kutana kala na nzamba Mama Sylvie à travers notre sœur Mama Béni. En tout cas lelo nazu mosala. Mais bomoni nga boye naza na gare centrale. Ezomona bato ebele bayoli ka transport. Alors mon directeur a libéré ngai. Yango na oketala moninga na nga moko boye awa. Naza na gare centrale. Vraiment Nzamba apisinga pe mabomoye. Nzamba azali kobatela ngai. C'est pour cela nazali kokumisa monene ensemble. C'est grâce à Nzambe wana ndi to vivre. Tuka nazana isengo makasi. Koti lelo nazo témoin monene ensemble à travers la servante Mama Sylvie. Tant on a kutani na ye lelo nyonso oyo alobaki na ngai ekopesa maki. Nazalaki na kati ya libulu abimisi ngai. Oyo ngai moko pe nazobimisa bato na kati ya mabulu. Ni ngai moko nazalaki condamné. Tango aye abimisi ngai. Alati là-bas pembe robe à pembe avec 3 étoiles. Bien-aimé, soso la 3 étoiles et pour badi. Azana grade monene na miso na Nzambe. Tango na abimisi ngai na ngai moko ba combat les géants ko ba banko combattre ngai na côté famille nanga na côté ba camarades baye ko bundisa ngai le lokola tozalaka balongi nde na longaki ba géant
na beti bango nyonso na longi. Après avoir kolonga wana, une semaine après babengi nga na zungi sala. Après tout ce que na zungi susima, nazaki na problème ya mo ndako. Quand on a béni maman Sylvie, c'était la commencement na makambo nyonso. La béni maman Sylvie que non biso bazo binisa biso na ndako na sali 9 ans na kata ndako. Bayer nanga lobi vraiment c'est fini. Bo libérer ndako na ngai na zumut. Nde à travers wana toyebana ke na maman Sylvie. Alors et ça que maman Sylvie a déclaré pour la aza bouche autoni policier Nzambe alobi a déclaré la kangi monoko maman wana ya pesi bino 2 semaines kasi bino boko bimana lupango wana suku Nzamba pamboli yo komi epana yo. Alors on a commencé ki monena Nzambe tango ka dimanche otutaki prière tanto ba ko sala prière okotaki église 2 heures du temps après maman wana ye abandi kutuna point ke no bobima kasi kati nanga na banko lobaka ka Nzambe ya mama Sylvie na ngina mona kokabu loba poto loba ki no okangi muno kwa mama wana ngina mona muno kwa mama oyo ndenga zo fongola ngo pona koloba kasi ekangama ekoma siko maloba kitoko ekoma siko maloba ya bien. Merci beaucoup bien aimé. Nazo tatola monene na Nzambe kote Nzambe wana za malamu asalinga makambo minene tango mama ona ye abandi ko expliquer mama na lobi bovanda na bino bobimate. Alors na honoré maloba oyo musena Nzambe aloba kinanga kino oko bimaka kana ndako wana soki ke bosombi epa na bino yango ne kotatola monene na Nzambe. Bien aimé, nous les serviteurs de Dieu, vous les servantes de Dieu, kotalaka grâce ya moninga te parce que chacun de nous a sa grâce. Grâce au ezakati na yo ekokokana te na oya moninga. Nzamba pesa mutu na grâce na ye. Grâce à maman Sylvie, moi en tant que serviteur de Dieu ekokokana na oya ngai te. Chacun de nous a sa grâce. Bien aimé, oazana mato ya koyoka ayoka. Si tu bino basa na Nzambe kalaka ke non ngai na leki intel. Non bien aimé, ce n'est pas bon. Toyeba lolenge nini ya kotosa oyo ainsi dit l'Éternel. Merci beaucoup bana na Nzambe libuta na Nzambe po ezali témoignage pona biso basa na Nzambe kotalaka grâce ya moninga te parce que chacun de nous a sa grâce. Komeka te oloba ke no te nga na leki inter te ba grâce lokola ekeseli. Tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet ya vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom makambo teli réseau bosana tozali nzinga ya quartier d'investisseur, tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku pembe na mai mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku et pesa to ezoteka ba espace kitoko kolongwa place Nazar tiomo na presse to paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku et kosunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo. Ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro do cheni bino benga Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le cité Vodacom.
Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.